Oui, chers téléspectateurs, nous sommes là, comme vous avez dit, que nous sommes là sur magazine Lingala News. Lingala News magazine Oyo Eluki la Rabino, Babouko Ebele est bien. Lingala News Lelo ils ont présenté Bino, pasteur Mene na RDC Awa, na église Crisco, Oyo Azali pasteur titulaire. Raphaël Voubou. Bonjour pasteur. Oui, bonjour frère Pati. Pasteur de l'automne pena tout bêta c'était na ba geste oyo ya kotanga Bible pe baba komi oyo ba enseignement nini mutu akoki kolengama pona kotanga Bible. Oui, kotanga Bible est très très nécessaire parce que tant vous allez écouter la Bible, d'abord vous allez écouter la pensée oyo ezali ya créateur moto oyo akelayo achayo na mabele parce que tant que kelio achayo na mabele azali na mission oyo a confié yo azali na attente oyo azala yango pona yo moto ache na mokili. Alors po oyeba oyo ezali volonté na ye, il faut otangaka maloba oyo ye aloba parce que maloba wana yango nde minda na makolo na yo, maloba wana yango nde ekolaction nzela oyo kotambola yango pe na kokokisaka oyo ezali volonté na ye. La Bible, la parole de Dieu. Yesu yemoko abengaka yango les écritures ou la parole de Dieu. Sogotali na kati ya Biblia terme wana Bible ezali coexister te parce que ezali lokola terme moko oyo origine na yango et outi bon kaka ba interprétation ya biso bato peut-être pour la connaissance ya ebele ya bato. La Bible terme na Bible outi pa ba commerçant donc na grec biblos on a besoin comme B Y B L O S. Ezali kombo ya port ya Phénicie. Port wana ezalaki port moko commercial eza ko fournir o babengi papyrus. Or papyrus yango nde baza ko utiliser pona kokoma na tango wana kala. Alors lokola baza ko zoba papyrus na port wana ya Phénicie yango bakoma kobenga oyo nyonso makomi netikaye lokola livre bazobenga yango biblos. Alors tango yesiko na latin biblia na latin. Alors or français na anglais et outi na latin. Alors français c'est Bible, anglais Bible. Voilà origine il y a Bible. Donc ce qui signifie Bible, ce qui signifie les livres. Or Nzambe a Zomaloba naye a compila yango a kangisa yango na livre. Livre bazobenga Bible. Donc c'est la parole de Dieu. Et outi donc Nzamba pesi yango pa ya batu batu oyo baza ba saint. Ce n'est pas n'importe qui mais mon centre. Donc ce qui suffit moto oyo abanga kanzambe pe moto oyo azali kotambola kolandaka oyo ezali volonté ya Nzambe to maloba ya Nzambe mon centre. Alors batu wana nde molimo centre aza kosalela pona ko zwa pensée ya Nzambe ko koma yango ko fixer yango
Saint-Esprit azali lokola ko dicter bato lokola dicter oyo to sala na classe ba dicter yo et yo okomi. Donc ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ta volonté, mais c'est la pensée de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi kotanga Bible eza malamu, ce qui signifie que ozali ko découvrir la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Et tant ozali kotanga yango ezali ko kotela yo, parce qu'il y a la lecture, il y a la méditation, il y a la proclamation, il y a liloba ya Nzambe, et tant ozali kosala biloko wana ezoko kotela yo na kati, ezoko influencer yo, et la proclamation par exemple ozali ko purifier même atmosphère spirituelle na esika oyo yo ozali. Tant ozoko proclamer la parole de Dieu, et la parole de Dieu ezali ko purifier atmosphère spirituelle wana. Et s'il y a un esprit ozako rôder tout autour à partir de la parole de Dieu, esprit wana est comme faible, peut quitter le lieu, parce que la parole de Dieu est prononcée na esika wana. Voilà parmi les raisons oyo, et pour ça que vraiment nous devons lire et méditer la parole de Dieu. Pasteur Raphaël Doubou, oui, bisana ba ompe bazolanda biso, Église Crisco eza nono wapi? Bon, Église Crisco, la direction ezali na Songololo, avenue Songololo, croisement avenue Songololo na Sankuru, na commune de Kinshasa, derrière le stade des martyrs. Porte au stade des martyrs où il na commune de Kinshasa, Église Crisco et Zaliwana. Ça c'est la direction qu'on appelle Ngai Nazali. Mais à travers Kinshasa, tous allés dans 24 communes, tous allés, et puis à travers la RDC, presque dans toutes les provinces, tous allés, dans toutes les provinces, tous allés, mais d'ici là, tu as la ouverture officielle. Mais sinon, dans toutes les provinces, tous allés. Kobanda na Mwanda kuna, na Océan, tous allés, tokata na ndenge ba presbytérie, ya ba fleuve, siège za kuna na Mwanda, ya ngonde zotala ba Chela, Lemba, Kongonsongo, ba ti na Kinzamvwet, même Baboma, ils ont la presbytérie wana. Et presbytérie oyo ya Matadi, ya ngonde e bandi ko banda Kinzamvwet, tia na Kasangulu. Alors Kinshasa, tous en a 26 paroisses, longo Kinshasa, Bandundu, tous allés na ba église ebele, même des écoles. Tout le monde Bandundu, sauf que dans la province orientale, là-bas, en tout cas, tous allés partout. Au Képe na Équateur, tous allés, surtout sur le commune à Ituri, Kunande, Crisco, Nengo Zomona Kaka, église catholique, place au commune église catholique, Crisco Azali. Et parfois, Bissega Moussous catholique Azate, mais Crisco Azali, na Ituri. Nous avons moins plus de 300 églises na Ituri. Au Kitina Nord Kivu, tous allés na Beni, tous allés na Butembo, Goma, et puis Sud Kivu, tous na Bukavu, Tina Ilo Ijui, et puis Toke Katanga, tous allés. Donc presque nous sommes partout. Et à partir de Congo Kinshasa, l'église Crisco, de Fongoli na Congo Brazzaville, de Fongoli Angola, de Fongoli Burundi, de Fongoli Côte d'Ivoire, et de Benin Ghana.
Oui, pasteur, tous on a mon qui na ba exercice spirituel oyo et salami na semaine oyo nyoso. Oui, to mikolo tozali na période où tozoko sala ba prière intense. Tozoko sala ba prière intense parce que tout le monde que dans une période moko ya turbulence. Makasi moko na moko azali témoin ba malade mingi, ba mort mingi, et quand on parle de ba malade na ba mort, et l'inkoloba que l'économie est touchée parce que sur malade il faut même na hôpital, il faut sombre bakisi, il faut makambo belé oyo senga mbongo. Surtout autant ba mort, il faut ba poche et ningana pour enterrer. Alors nous sommes rongé économie ya batu. Pour l'économie ce que allaient ronger comme on a vu un comme na déséquilibre. Azo semble naie mais makambo azo mona ki neti ezoko bongaté parce que pendant que bat bazo bela bat bazo kufa kuna ba frais scolaire ba frais académique bazo senga kuna il faut olia faut au sala. Alors maintenant vie à batu est comme un peu déséquilibré et puis kobanga batu comme na kobanga parce que je montre une connaissance un voisin à Koufi comme kobanga a peut-être lobby et kosalangai. Alors maintenant tout le monde que Saint-Esprit a inspiré biso que il faut to kuna kati tozoko sangisa oezali protection kuna nakati pe tozoko sangisa victoire likolo ya bitumba oyo ya satana et puis tozali pe kopesa batu espoir kotombola kondima ya batu kotombola espoir ya batu espérance ya batu baza la sire baza na confiance na Nzambe que malgré turbulence oyo mais Nzambe akotika bisote. Et depuis tobandi ba prière oyo en tout cas tozokomisa Nzambe nan tozui déception te. Vraiment le Seigneur est en train de nous protéger, de nous garder malade kokuya mais malade koleka bisoto tikali. Mais tozomona na ba église mususu bango kaka bazobela la prospérité mais bino bozongi pour nous faire un exercice spirituel où ils ont examiné tout n'est à quoi ils allaient n'est à quoi ils tout le monde. La Bible lobby na ukanda ya nani ya 1 Timothée, exercez-vous à la piété car l'exercice de la piété contient les promesses d'aujourd'hui et d'avenir. Mais l'exercice corporel contient seulement la promesse d'aujourd'hui. Donc, il y a que sala oyo exercice ya makambo oyo etali bonzambe liloba ya Nzambe yango nde eza na promesse bilaka ya tango oyo na tango oyo koya mais tandis que ma oyo etali kaka nzoto ezaka na promesse ya tango oyo. Voilà pourquoi il faut tout s'exercer to sala exercice spirituel parce que kuna na exercice spirituel tozali na promesse oyo ya tango oyo na tango oyo koya. Je ne suis pas contre la bataille à prospérité. Ezali matei et surtout ce qui m'entend à exploiter la verset biblique. Mais la prospérité, au moment la prospérité, les autres la kakanzoto, les tali kakanzoto, okolia, okolata, okomela, okozwambongo, okovoyager, okobala, okokomaka ndenge kaka vie terrestre. Or,
s'arrêter seulement la vie terrestre, cela ne suffit pas. Il faut que mon aka musika. Diable azozwa batu mingi parce que azolax bango kaka la vie terrestre. Okoma mukonzi, okozwa mbongo, okotonga ndaku, okozwa jeep, okovoyager, okobala, basuka na biloko oyo etali kaka vie terrestre. Tandis que l'exercice spirituel ekosunga yo na tango ozali awa sur la terre, pe ezali pe ekosunga yo na esika yo ozokende. Diable tango ekosaka bato alakisa bango te ke na suka okokende wapi okokoma nani azolakisa yo kaka ndenge ozala okosala succès, okoreusir okoma mutu munene, okoleka baninga, voilà biloko na ye, mais akoko yebisa yo te ke après ça okokende wapi okoma nani. Tandis que biso ya relation na biso na Nzambe aza na yo na tango yo pe akozala na yo pe na fiti azoyebisa yo soko tamboli na ngai okokoma na esika boye. Na Jean 14 Yesu alobi que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a beaucoup de demeures, de places dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Et bisika nga nazali, bisika bilope bokozala. Kasa diable soka yebisi yo ke esika nga nazali, esika yo kozala. Nana keno kota suna loge. Nana keno luka susunganga. Parce que yebi ke diable akozana li felo. Diable yebisi yo ke nakozana li felo, yo pe kozana li felo. Muta kolande lisusu te. Mais biso Yesu yebisi biso ke bisika ye azali biso pe tozalona. Oto yebi ke Yesu akufa asekwa aza élevé na bisika oyo bileki likolo. Même lelo tozali komona na lokola simple, lokola batu pamba, mais toyebi ke lobi tokofanda esika moko na Yesu. Voilà pourquoi l'exercice spirituel est un avantage que l'exercice physique to corporel. Neko bozotala biso awa na magazine ngala news o na rubrique o tolobelaka mopaya zwa bible zwa biki na yo tsape bible pembeni okoma ba verset oyo pasteur titulaire Raphaël Vubu azopesa yo sikoyo. Pasteur, voilà, la semaine passée tolobelaki to s'exerçaki na Psaume 17 mobimba na yango. Psaume 17 et puis Deutéronome 32 comme 1 verset 1 jusqu'à 12, puis Job 5 de 1 dit 27. Wanande otosalaki na semaine passée te clôturaki dimanche et kunande to exhortaki na ozali Job 5 to bana 1 17 et mingi to tiraki thème na biso na verset 13. L'Éternel renverse les projets, l'Éternel anéantit les projets des hommes risés et il ne permet pas que leurs mains les accomplissent. Voilà place de Télémaki na dimanche pour nous clôturer semaine à biso passé. Alors semaine oyo tous allez na Psaume 32. Psaume 32 et c'est mon moto nzambe alimbisi mabenaye. Pe tozana Deutéronome 32 tobana 26 kino 40. Tozapena Exode 14 10 kobana verset 10 ti 14. Kuna ba nzambe azali kolendisa peuple na ye, peuple ya Israël tamba bimi na Égypte, bamoni banguna ndenge bazoya
et puis liboso nzela ezate mer rouge bangomba et munguna akomi pene bakomi kolenga ndenge pe lelo ba chrétien mingi malgré bandimela Yesu bazana foi mais soki bamoni ba mort ndenge bazali bazolanda ba information ya ba malade bakomi kobanga on dirait que Nzambe a abandonné biso mais Nzambe alobaki bobanga te ba égyptien oyo bozomona lelo lobi bokomona bango lisusu te yango yo mukristo kobanga na ute makambo tozomona lelo lobi tokomona ngo lisusu te ata yo ki batu batelemeli yo kobanga na yo te Nzambe azali. Alors tokosukisa Osée 6 tobande na premier verset tina troisième verset. Voilà na semaine oyo tozali na yango lokola exercice spirituel tanga yango sambela kolanda maloba oyo eza na kati kuna okomona kondima na yo ekotombwama. Merci pasteur. Tolingi pasteur tukomi déjà na suka ya rubrique na biso mopaya. Tolingi ba bazolanda biso na TV pe ba o bazolanda biso travers le monde nos prières. OK, tobondela. Yawe mokonzi na biso. Nzambe na nguya nyonso, Nzambe na bolingo. Okela kilola mokili pe biloko biso. Yonde okeli biso pe o placer biso na mokili oyo na tina ete to représenter yo. Nzambe talande ku oyo azali kolanda biso ache elikana epa na yo ayebi ete yo ozanzambe. Nzambe na yebi ete yo koku décevoir mon côté kolo tika oyo kama bondeli na ye petika Seigneur ayeba ko bénéficier na prière tozali ko sala depuis trône na yo Nzambe osembola loboko na yo o toucher ye pe nzoto na ye oyo ezali malade e yamba guérison e motema na ye oyo ezana kobanga ezwa kimia oyo utake pa na yo po yo Yesu lobaki je vous laisse ma paix pas comme le monde la donne. Nzambe tika bazwa kimia oyo utake pa na yo pe Seigneur de tout puissant na ba oyo bazali na pasi bakufeli bato titi Seigneur tika ete yo Saint-Esprit oyo bako consoler bango po yo lobaki na kotika bino bana étiqueté. Seigneur, merci pour ma fidélité na yo ozana biso elongo malgré ba turbulence mais yo lobaki voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde nane sukite nkolo yo kotika biso te ozana biso. Merci parce que ozali ko communiquer vie na yo na ndeko. Merci parce que ozali ko pesa ye ozali grâce na yo. Merci parce que ozali ko pesa ye faveur na yo. Tika ndeko azala différent na bato mosusu. Lokola zana kondima, lokola tchelike epa na yo, tika bokese na yo monana na ba oyo bazo banga yo, na ba oyo bazo sala yo, na ba oyo bazo sala yo te. Merci Seigneur parce que oche différence na kati na biso. Atak toza famille moko, mais na ba oyo bazana kondima, bokese na ekomonana. Tika komono ekomisa mape sanzolama na vie yande kunangai, na komunesto bondeli bongo. Amen. Amen. Passez à moi contact numéro P place église à sous na ba oyo bala église nazo ko répéter zali sur croisement avenue Songololo na Sankuru na commune de Kinshasa derrière le stade des martyrs. Ngana zali pasteur Raphaël Vubu soki boye programme biso na dimanche to bandaka 7h à 9h 7h à 9h dimanche surtout si to libéré bato que comme la na yoti OK na ba occupation na yo mosusu bon na semaine to zali mardi na jeudi to bandaka 16h to sukisi 18h ko la couvre-feu zali atako utaka musika
mais ozana tana yo ya ko faire face na l'embouteillage avant 22h au comme nandako soki ozana problème numéro okoko benga ya pasteur yangoyo ngai moko na yambaka donc numéro na ngai ezali 081 je répète 081 81 encore donc 2 fois 81 et puis 14 480 081 81 14 480 je répète 081 81 14 480 pasteur Raphaël Vubu ya église Christ et compagnon Crisco. Merci balandi mingi ya magazine Lingala News on a rubrique ya mopaya oyo pe otushame oyo pe olingi oleka ndenge pasteur titulaire ya église Crisco ndenge leki obongi biso na ba numéro oyo eza na tandolike oyo obongi biso tokolakisa yo ndenge pasteur titulaire